show me. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un parle en haut. Ton champion. Coucou ma communauté, bonjour ma team, j'espère que vous allez bien, moi également, bienvenue sur Demeure Officielle. Oyo sozana nous abonner à la chaîne, Oyo na conseillé à s'abonner mais massivement, mais surtout tout beau ça ko partager te ba lien ya ba vidéo nanga surtout lien vidéo au penza to partager yango poto ebukani ekabwani nanu mopanzisa ngakuta poto ebuka poto lolenge oyo te. Ken pia na makizeme Mr. Pitopale na poto e indi ya kosakana te tozo kolobela yango ba contre molema batu nyonso batiaki maloba mabe na kata makambo yo ba kimi bakoti ndaku to ndenge nini tozo lobela yango mais aussi tozo beta lisolo ya tantine oyo ba publiaki na kabuya mwana ya batu poto tout ça la ba musicien fali bo moni pona nini tozo boya batu ba robeta musique na poto mwasi yango aleki na émission na mobali na ye na kotia lien ya émission wana na référence ndeko journaliste na biso pas na mikili ya poto ayambi bango a poser bango question na kabuya sur le plateau et c'est le même visage, c'est la même femme bolo bateo baluki na minute baluka sozi na héros la même personne, la même femme na dona ba même tic ya ba sourire tout ça la ba gênance ngo azaki na vidéo baza wana na lote ya bino wana na ba commentaire na ba référence bokende kotala to lobele yango tout au long de cet élément. Merci na ba tout ba sepeli na et c'est que Ken Pianaza na mikili ya poto hein, vraiment les vrais bateaux pena ba réagir positivement ba bengi ba bi demain on mukusi atalo nous sommes contents, il fallait ça la mapo niveau bato balobi niveau bato basera ki Ken Piana. En tout cas merci beaucoup et surtout merci na Fali Poupa, merci na Soule Kauka, merci bo sali loko pena ou faire voir biso vrai visage pe motema mabe ya bato. Alors parlons-en makamwa Ken Piana bane malembi Ken Piana ke poto te Ken Piana ke poto te to posta ka vidéo moi Ken Piana za aéroport et tout ça là oh tobi Ken Piana ke je vous dis les gens ont parlé lokuta et lokote Ken kete bango ne baza wana ba ozaka kaka ba mukala fali est un mauvais bon mona nga sundola ki sinjora nazu ba pele ba voice to publier siko ba voice na mionde bolobaki fali azanga ye jamais komemaka ba manike na ba Ken Piana wana na poto bako glande kaka wana bako tikala kana Kishasa wana fali azaka motema maba kosaka bango tout ça les gens parlent biso devait ne sope kaka biso beto tala bino kaka Ken Piana Soule Kauka a publié sur son Facebook pour annoncer que Ken Piana zo ya poto batu ya mtema mabe kaka lokuta mosaka kuta lobi na tie liboko nanga jeme mama a coupé Ken Piana kokende poto te mosaka na zena zandu na so mettre mortina pona okata nyama na ndako mais le quoi yo so tiaki liboko no poto kata biso so to si to sebisi bambeli na biso to zelo ka so to kuta na nza to kati yo liboko yo mo mtolobaki jeme mama a coupé qui sinjora Ken Piana mutu na yokutu niveau 00 bozalaka ne soit disant jeune producteur azo produire na Sandrine na baboté mais niveau télémé la poto a Ken émission mais habité ezaki je bosala ki buzz Ken aloba na osala ka émission télémé la yango pourquoi que ça la ka ndenge nini bouye ba piste tondeni pour ce que ezaki penza réaction moko sincère en tout cas au laksa ki niveau ya motema mabe moko vienjora non na monate est-ce que yo soko bebana na fali na ndenge bobeba nia na bino etikala liloba na mubeko nyonso vivaka na likamwana na mutema lelo ko loba bola mo fali men émission le ka lobi ko rappeler biso kaka nini yo na fali bobeba na fali akangiso etc likamo to comprendre que c'est la mutu likambu etikela au choc mais est-ce que le quoi yo za problème na fali est-ce que faut l'être on peut Ken Piana yo kaka te jamais alors ça la ngote est-ce que le quoi fio na fali bosuka bon est-ce que Ken Piana pena fali fa ke suke la banka ndenge ma bo so fala selo bola muta ko sela pe Ken Piana bola mute jamais fali mema Ken na poto so ka mema bilote Ken fali ko mema su mutu mususu te lelo fali yo lelo Ken Piana yo wana na mikili ya poto batu bobande ko loba bolo bali susu bokoma ke okende sko ye wana na kati ya mikili ya poto bokomi yo lokuta ye moko kuta komenga na ba commentaire en tout cas le on na comprendre que Fali mutatinda ka Ken Piana finga faire. À quel moment nous parlons de faire égaux là dans l'histoire de Fali? À quel moment? Pourquoi vous-même vous aimez mélanger les choses? Est-ce que Mikolo attaque toi peut-être une semaine ou attaque 2 jours à Pamboka? Ken Piana tant qu'on va faire? Vous êtes toujours là. Est-ce que vous devez vraiment mélanger le voyage de Ken Piana avec l'histoire de Fer?
Ça, c'est de la mauvaise foi, c'est de la méchanceté gratuite. Et puis, toi qui paye, toi qui paye. Bah, mais sous le lobby, eza ken piana, eza fali te mutamemi ken piana poto, eza sous les cas où kaboti kopé ça fali merci, mais je suis désolé. Sous les cas où un musicien te, sous la bête, eza orchestre sous les cas où te, eza orchestre ya fali ipupa. Yozo ke sa musala nae, ba comme memele surcharge te na kati ya musala nae. Donc ndenge eza on attend basala ba proposition na bureau. Soki sous lenda proposa ki ken piana, fali a pesa ki accord na ye. Fali a pesi accord na ye. Oh. Qui dit sous les dix fali ba travailler ensemble. Donc et loko nyonso ezale utake pe di ba diata et outi ka ke pa fali. Boni boyko. Bon d'accord, eza problème te sous la travailler pas à travailler na fali. Et c'est nini soki eza fali te eza soule. Pour na bino bobaki ken pia na okota ka poto jamais à côté. Bon comment luka bo dévier li sous sujet? Est-ce que sujet za ki wana? Tala niveau motema mabe ya congolais. Bon là pas ki bandai bo baki jamais. Bon mon ndenge bon wani. Bino nde bo gérer ba via batu. Bino nde bo anda ba mo a dire avec bino kansa bino nde bo anda ba contrôle ya ba via batu. Ta niveau congolais motema mabe. Arrêtez de faire de vos rêves une réalité. Arrêtez de faire de vos rêves une réalité. Bon to publier awat. Bon publier vidéo à garçon mo boy na moi sina muninga ne me congolais à niveau bassesse. Na muninga ngazo filmer muninga zo ko sa makamne po zo filmer. Ma ouais. Donc nous sommes tika na la communauté na biso ça ka ba salité wana. Bon publier vidéo à garçon mo zo ko ken moi si moko boy écoute. O boko si musicien fali bo tamusi on pe. Bon moni makamba zo boy la poto. Tala siko makamba sali patati patata bozalo koute za musicien falite. Eza musicien falite bozo luka. Ce qui boza sûr que fallait on obeta le 28 c'était pourquoi ko luka ko kosele ba makambo. C'est que bino mo pe boza sûr te bozo banga bozo mona ngo keba. Pour na bino bo mo aka que ne concert en ezala. Bozo luka sko bo bimsa mambo lo kuta bo inciter bato à la haine bato na révolte. Bozo mo niveau moté amabe. Bozo mo niveau moté amabe. Eza nango musicien falite azala musicien falite mutu wana to ebiete. Bo lo kuta na mutu okutu asambone ka bo na réseaux sociaux na mawe mo mbali ya bato. Chaque moi c'est on azala ko sali ba biloko wana elonge kanga e bombami. Bon publier vidéo kabuya bon moni siko kabuya yeyo na mwana bato makamtozo ko boya na mikila poto moi ça ngopeye wana otia no lia na référence à lekina mobali na za mama ya bana mibale ya mapasa mobali ne vie ya kabuya. Tabo libo ke ko créer trouble na famille na foyer ya bato bo suki bo ki soni boyoki soni mobali ye moko lobi na micro do ba boza na poto boyebi mobali ya fille wana do fille wana lekina mobali na ye ba ko démentir mambolobi et c'est la même fille eza sosité eza même elongi c'est la même personne moi ça bato bo sambwisi na buzoba et puis sur cette vidéo là on voyait qu'il y avait rien d'exagéré ezaki non ka ba câlin normal azolo baneka na ndeka ya ambiance ka ya ba blague bozo luka kaka mabe mais so boza sûr que concert ngo ebeta mate pour na nini ko kosa ko mamika makambu c'est boza sûr na binoté. Faites-vous confiance de la même manière que on peut bazomi ça la confiance pour un concert na le 28. Ils sont sûrs de pour le 28 ba annuler l'autre ba ça déterminer ba ken na pito pas les présence na porte booking internet. Journaliste monta que na porte bon book internet. Azate. Ba ken bazo kende ba bazo yaka ba délégation zo landa kaka. Pe sili pété. Même soupe bon na penga pele soupe na ke on sait jamais. Bon lukaka bo mami ka lokuta ka po bo baby sa bo inciter bato mitema mabe pour que bat ba ina fali bon moni eloko ngo tozo bo la musique na poto te soki bozana ba argument solide pour na bo na raison valable pour na likama concert na poto bo bimisa raison na boti ka obata manasima mambo lokuta ba video nyoso ebimi eza lokuta mobali ya fi wana zaki na nani musicien ngo ya fali kabuya kabuya batu na héros kaka ndinga zaki na problème na fali pour pas problème mais simbité fallait même na poto kabuya baby sango pona kaka ba bete babilo na so bobi na minute on ba bendi bango matoye tiba ya ko sa l'émission na mobali wana na fi wana na kabuya bobi niveau ba prudent bi bokasi na erreur ba sa connerie ba bi ke bo luka ba on infraction te ba zoba boza calme boza la calme.
na yo comprendre que na sima ya likama concert a fali ba musicien oh ba fanya ba musicien ba yo balinga fali te ba bata minde na sima wana bango ne bazo inciter à la haine to bande ko comprendre on te to comprendre ngo sikoyo imaginez vous na zuba numéro inconnu ku ba komelanga te bomoni soki biso bato anani otolobi na otanga nanga ba kombote pour na éviter ba problème so biso bato banani otolobi bomoni mabe botala ba vidéo makamba musicien fali na bino le king na bino yango tozo soutenir ba combattant boza lokuta eza ba musicien fali te bo luka raison valable donc ba combattant bo s'associer na ba fan ya ba musicien ba l'autre là o ba linga fali pour pater pour ka bo combattre concert le 28 pour na nini bino pa ba fan bona miselo sala te ba nzembo ba musicien na bino za sur YouTube na bo sela ngata ba promotion bo partager ta ba lien ko bo tete ngata na ba statut musala osala ezate na bangambu na bino bolandaka concert le 28 afali pour pango na ero ba musicien na basa gaffe ba éjecter bango kabuya kana e poto na akana kite na ndimeke kabuya okota poto bazama yele botika ko botika lokuta na otem no référence à la vidéo ya garçon na mwasi na ndeko na biso mwa mopandisa ngaka na poto olimbisa nga kombo nene na yebite tonton ngo pasala pe émission bien basali kutu tonton ngo émission lobi ndaku oyo garçon na zaki na mwasi ne somo na keza ndaku apoto te bola d'émission ana bien les gens de mauvaise foi quand vous n'aimez pas quelqu'un bobetata makamune kara c'est mieux botika ko s'associer donc na comprendre tête ce qu'on a comprendre c'est de la jalousie, de la mauvaise foi. Musique en bon qu'on a vu sur avancer ndenge ni soto kana kata makamba boy. C'est méchant. C'est méchant. Gratuitement comme ça. Alors Ken Piana za amikili poto oh nyo solinga Ken Piana makizembe à s'abonner na demeure officielle. On solinga Cynthia Kapachimo major à s'abonner. Oh nyo solinga Nana Boduga à s'abonner. Oh nyo solinga natanga ba Thierry Mombaya ba Moura de la presse nani sous na bossa nani sous baba rezi baza ba Deborah Bouanga bien so bo s'abonner bo baktama et belé na demeure officielle Ken Piana na mikili ya poto bo ndima kité bo boya ki ngo lelo Ken Piana za mikili ya poto pour une semaine après une semaine Ken ozonga alobi ngo yemoko okende ozonga kutu ake azongi kuta komi sous très crédible pour na mamba visa ya lobi na sa bino jia dans 2 semaines, dans une semaine prochaine, Kinshasa, j'arrive. Baganga Kinshasa, j'arrive. Na moni tanti na se permettre comme na Facebook ne. Oh Ken Piana benginga lokuta na héros. Nani on dit c'est salir les mains. Batu nyo so ba banga coronavirus. Héros. Nyo so ba banga corona batu ba sala ba faire OK Chine ba OK te coronavirus makasi ba banga. Ya risque. Parce que Ken Piana nenga za na héros yo abengi yo. Ezo coronavirus on a téléphone tondeni pour kutana na yo pose un problème na fali pour parler king yango kena sa zo batoni yo bo mon kena maele te Mr Pito pale mtesibi polémique internet Ken Piana makizembe kandi bana poto ba ozele makasi bomba lingana bon bêtise te Ken Piana bengo bokutana na ye yango ozodi mela mutu nyonso wendeni osilia mabe bo ba pe demeure aux armes ta polémique non il y a des choses qui se passent dans notre communauté dont il faudrait parler vite fait quoi. Je vais même pas m'attarder sur le sujet. Lukuta Ken Piana bi makama Kinshasa j'arrive te okosi obwaki ngundo tikali kuna non Ken Piana so aza pour sortir là otikala mais la minute okoto bete d'abord ngunda o baza sondeni non bato babwaka pour les raisons et ça là bango peut ça là bango bon ça va venir na ça et sunga bazali mais na projet à Ken Piana a ça la chemin aller retour oyo penza e choqué biso ba komenga pe singa bi to sepel pour na Ken Piana mais to linga to souhaiter pe ba na Maniké de John parce que Maniké pe abundi makasi siko batu siko na ndenga voyage à Ken Piana ba komi siko ko luka ba mitif ko tiana Maniké bo moni siko Maniké kutatika na etande ba tiketande ba sundoli bandeko. Moi je vous ai dit, je le répète encore, d'une manière professionnelle ata Maniké fara kene musane ngeza nini à part pour ni sala ka buzz Maniké azani emo pandisa ngote azani ka tantine moko ya ka ni internet alobi lobi makamuna simidi la kei azani youtubeuse ni chroniqueuse. C'est parce que t'en as mon micro un jour et tout. Donc peut-être pour na buzz pour non ça les plaisir n'enga loba mama fali ça pouvait être un cadeau. Mais le fait qu'a kete engo lobate ke kaboli na fali pour pas Maniké kenda poto tongo abete la no liso nango.
Manika kenda poto tonga beta mno liso nango. Un jour son tour viendra. Nana eba ke manika o matana podium ya concert a fallu on ezaka sur un grand hôtel je crois na Kinshasa. Ah, mutanzi marate petit à petit. Kande bondime te ke ken piana. Kande bondime te ke ken piano ya poto nenge pe bo sutuka te manike pe bo meme prochainement. Manike zala pio. Batu ba démoraliser te ba diaboliser te pona mutu no fali pupa. On a beau frère na o tatale ke bana na yo mo yebi bisika bo uta. Oyebi bisika bo uta. Muta diaboliser te. So bolinga boke ko diaboliser manike bo diembele wana lokuta bolanda ki sinjora o aloba ki kena okenda ka poto te bolanda musaka. Bo s'associer kuna. Botika manike. Biso soto soena biso to bika soki manika kota poto ngeke bukali po internet e bukani na mama ken piana. Na mona to titre mama moko mati. Ozomon. En tout cas manike courage tient bon okende tourno e ya nani andime ke na film bokenda na faline na banenga ba bongo directement poto mutandimete. Donc c'est que prochainement et sentir déjà que bientôt pe ba manike pe ba mata. Et peut-être la manike va sentir pas chiba biso peut-être banani to kende et puis ton nombre ba biso ezaka atena fali peut-être les musiciens mususu pas ko baté demain on a une ça animation peut-être na concert na ngato na ko accompagner juste pour couvrir peut-être ouais et koma nango pelobi et koma nango lobi et koma manike tia bonde ke na keke na mutu no fozaka bien pour nae biso sotolobi félicitations ken piana makize mais Mister Pito pale donc voilà botika ko luke la fali ba mitif so iboza ba raison valable boti yango so ke zate botiki biso moral le 28 février jusque là le concert n'est pas encore annulé maramozo pousse en réseau pousse en atozo mon appena la lumière au bout du tunnel le 28 février ndé matambu des jours on toye banani zana nini ne osama nini esa mate. So concert et bétamité au moins tout le monde qui fali pour parler king soda a commis mambuti na suka ndenga comité peuple congolais. So pe bétami to e banani bo loba na raison ni bo pesa. Bino bo zala so likamoza bo le maloba so pe ni bo luka ba raison to yebi kaka donc de toute façon ken na sia koti poto match esili. Ken na sia poti a koti poto match esili to komo za siko ndera le 28 février ngo mambo salama. Donc voilà, bato so balinga demeure officielle no so balinga ken piana bo kipele biso ken piana bien ken. Au moins, il va filmer qui jazz kavoul. Mon frère, sois prudent de. To boy ba publier les bisoyo. Zala maye le keba. Ne bazana ba ko piéger au coronavirus keba. Ba 12 eluke beta makuna keba. To boy bati na so vidéo mo abonné ya man ka songoli mbisanga man na tengo paraza o kempia na sutu ke libasa poto na ndenga mundele pembe na nani na. Na ko sa analyse na te sanga somo. Na boba publier o kempia na. Yo zalaka moral ko bebisa te ko bebisa nzokoli kwa likelele te comme on dit. Je pense que c'est ça l'expression en lingala. Donc voilà, prudence et belede. Na Monica ya Angel Moussoeli makizembe pepe men maman elle est 28 février aïe mon cœur. Mes sponsors mon paquet de juments Myriam Awete. En tout cas, na nesengo makasi ma deboaka mandaza nesengo makasi kuna bien. Bo moi ka boeglo langi panda na potonga vanda ne ba sepsora direct na ken piano. Niveau aussi qui internet. Mama. En tout cas, maman Béatrice Chitenge, tout maman Marita Julia, maman Francine Ngani, maman Fanny Sako, tout le monde est content. Chimène vous dit les nègres maman social pour tazana Kinshasa, aye ken piano ke poto niveau à regretter. Madame Cornelia Moulouba, Daniela Moukoko, la patronne du Canada, Yves Bankena, mon manager, tout le monde est content. Na sepelite na voyage avec un piano to mo musapi, nana boduga, o sepelite obimindoki. Tout le monde est content. Cynthia Kapachimo Major, très content. Moura de la presse, très content. Qui n'est pas content? Qui n'est pas content, Nzambe ba horizon mokoba, qui n'est pas content? Ba maman Evelyne de Lolo, tout le monde est content, je vous dis. Linda MK, content. Ba vie d'amour wapi Nzambe. Tout le monde est content. Qui n'est pas content? Nous sommes tous heureux, en tout cas, bon séjour à toi Ken Piana Makizembe, toi de cœur avec toi. Donc voilà quoi. Et Maman et Kitoko, li pate lali yabiso Ken Piana avec Fali Poupa le King. Abonnez-vous sur Demeure officielle. Bye bye. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un parle en haut.